bozomona bangolo donc sur les autres mazei ezali okozwa idée te bozomona bino mo très cher abonné de Fantastique Info nde bangolo bazali sauter, c'est-à-dire que ezali vraiment mosala ya kitoko esala minima pota la résultat pourquoi bandeko bala biso ba finir pourquoi on a résultat ya boye nde bozomona bangolo bazo sauter c'est parce que va comprendre qu'on doit protéger Esika Mbisi Azali. Alors, parce que là, dans la carte, ils ont des ndeke bayaka, ils ont des nyoka, ils ont des goro de bayaka bambisi. Voilà comment les temps, ils allaient vraiment bien protégés. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. C'est parti, très cher abonnés de Fantastique Info Télévision. En 2025, il y a découvert Oyo et Sengeli na Congolais Nyoso Aïba, Moussala Nyarodi Kosala. Alors, Moussala Leki Mingi, ou Sengeli, Biso Nyoso Congolais Sala, Yango pour Kim Sanzala, Namboka na Biso, Ezali Agriculture, Nakata Agriculture, Wana, Ezali Moussala Ndobenga na Lingala, Yabilanga, na Moussala Yakobokola, Bibouele. Kasi lelo, Tozo Tali Sabino un peu, élevage, ya Bambisi, to, pisciculture hors sol. Alors, ils ont mingi, tout le monde a un go, n'a pas paya, tout le monde a un go, les sous numéro 1, où est allé Makamunioso, il y a quelque chose Congo Fantastique Info, élevage de Bambisi. Alors, les lots d'Alien Megapé au Talisa, Nengenini, parce que Batabeng a belé Fantastique Info, Nabora qui 2000 Mbisi, Nasali, Nabis Bambis, Nabimsi Karasoki 3 Mbisi, Monsieur Wakei Balim. C'est vrai, ça peut être aussi, la vérité que Bandekomusu Bayiba Bambisi a péché en haut. Mais ils allaient les cambo benga mingi ba prédateur to ba miyibi ya mbisi ba lei mbisi mingi otomona. Alors là maintenant je voulais vous montrer une solution que j'ai trouvée ici awa ndengeni bandeko na biso bazali ko sala yango pour protéger ba mbisi na bango na par ba filet. Donc par ba filet ne bomoni awa ba filet ezali vraiment pour na sécuriser sécuriser mbisi. Alors avant de me côté ça besoin d'engini ba sécuriser mbisi na ngapa bino goût ya romona ndengeni mbisi baliaka pour la romona ezala ba malamu sika mbisi bazali parce que bozomona lem surtout dans la référence c'était dans hôtel ça besoin d'abord pour na lengi botala mbisi oyo mabundu ya rouge ndengeni ni bazolia awa très cher abonné de Fantastique Info Télévision botala bino moko na bilili nde bozomona Bambisi, bazali kolia. Donc, au bozomona, ezali bambisi, bazolia. Pourquoi bazolia? Boye bango na vidéo ma. On a commenté te, na lobelo roté bilili yango moko, et meka commenté na place nangai. Et je la télévision sur la zei yambisi zo bimi osala jete. Voilà, donc là tout le monde est mabundu ya rouge. Alors, tu vas avancer pesika, ngolo, bazali awa, pour me camper comme on mais mingi l'idée on a tchabi des alliés, bota la mingi protection, ya maziba. C'est important aller awa. Où est la PA noir bozo mon a très cher abonné de Fantastique Info Télévision. On va peut-être nous bambote. Batila pas noir bango yowana. Alors, où est important pour au monde les choses dans la cabino ngolo. Les yozo là les baki bandeko bazali ko la mukapo ça la quelque chose au monde na mabongo. Mais quand tu restes dans les théories, il y a certains qui avancent lentement mais sûrement. Alors awande sikoyo esika makambo bandi bon meka otala botala bino moko très cher abonné de Fantastique Info sans bozo mona wana les alliés bangolo. Bozomona bangolo. Donc, sur les autres mazei, les alliés rose idée. Bozomona bino très cher abonné de Fantastique Info. Nde bangolo bazali sauter. C'est-à-dire qu'ils allaient vraiment mon salaire qui est salaire minimum. Pour la résultat. Pourquoi bandeko bala biso va finir? Pourquoi on a résultat à bouiller, c'est parce que va comprendre qu'on doit protéger Esika Mbisi Azali.
Alors, parce que là, tu as la carte de Sobe, ils ont la bandeke bayaka, ils allaient na banyoka, ils allaient magoro de baliaka bambisi. Voilà comment les temps, ils allaient vraiment bien protégés. Donc là, ils allaient idée à ça les ango, soro yebité au tout ni conseil. Fantastique info et vous booster bino cette fois-ci, il y a ça là quelque chose. Voilà les résultats. Talent de connaître au travail. Bota la bangolo, nde bazali ko sauter. Bota la binomoko. Très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Mayonnaise sur zomo les toni la bangolo. Mbisi etondi ya kosakanate. Alors pourquoi ils arrivent à voir ces résultats? C'est parce que bah protéger bah itana bango. Nous mata bibili et lobby, bozorate parce que bosenga ramabe. C'est ça aussi parce que vous n'arrivez pas à réussir na belevage na bino parce que vous n'arrivez pas à protéger bah bibole na bino. To bambisi na bino botala bande konde basali awa botala bino moko filet ezali pe ya qualité. Ezaka filet bibambate ezali filet ya ko protéger bambisi. Si on tali kuno mo bande konde ba meka na moustiquaire mais ça sera pas le cas et vous allez ndenge moroté. Na bande konde basali ba filet boema. Donc copiez, prenez ces modèles, dupliquez dans vos fermes et vous allez malamu pour na Congo na mboka kosita nzala na mboka na biso Congo. Donc ça c'est très important au monde richesse oyo ezomi awa nakati ya ferme ya ndeko na biso vraiment tala bino wala Fantastique Info ils arrivent à voir ces résultats parce qu'ils ont bien je dis bien protégé ba etana bango filet ozo sima na maboko wiki ko simi filet au filet. Donc, avant d'investir, il faut savoir qu'on protéger, qu'on projeter le religio ça la bonne malamu. Vous voulez investir dans l'ombango mingi mais malamu mingite et vous arrivez plus à avoir des échecs. Mais là, exemple à souffre un moyo, vous avez un filet au simbi, vous avez une différence en mon non. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui savent qu'on protéger. Mombongo na ya sali. Et là, quand investir, ils arrivent à protéger cela. Donc, dans la ligne, les relations de Fantastique Info, vous devez savoir que protéger la même agriculture. Nous, la manière qu'on a eu, nous avons protection, il filet boyer, faut filet anti-prédateur. Nous avons la culture dans la manière et c'est pour prévenir la sarclage, nous avons resté à Malawi. Je voulais vraiment avec amour, avec esprit patriotique, partager avec vous, très chers abonnés de Fantastique Info, l'opportunité où Ezali, Liboso Nabino, Awa, na Katsamboka Nabiso Congo. Partout il y a de l'eau, il y a possibilité de faire la pisciculture, quel que soit hors sol ou sol, mais le plus important, c'est de protéger ces derniers. Si vous protégez un côté, ça la thé. Si vous allez prêter à protéger, ça va filer, on va investir, c'est parce qu'on va investir dans les NEA. Regardez comment ils ont bien protégé, même si dans là, au lieu ça les temps, mieux vaut ça, au lieu ça la 4 temps, ça la tête est un moko, ou protéger l'investissement nayo, et vous allez vraiment malamu, au lieu de ça la 10 temps, ou protéger un côté, na sous causer résultat à mon côté, et que vous allez malamu vraiment. Malheureusement, il faut que la vision de Fantastique Info Télévision, to sengi na yo o meka ko s'abonner, pe o partager vidéo na bande ko mususu, oyo balingaka lokola ngai, votre humble serviteur, ambassadeur de la terre Lycée Bokite, qui mboka na biso et meka ko se développer. Alors le vrai développement passera par l'agriculture, ceux qui congolais et congolais, tous conscience ya malamu, ya ko sala quelque chose. Nzambe apamo na mboka na biso, Nzambe apamo na balandi c'est Fantastique Info. Tokutani mbala ya sima kobosana te soko zali nanu membre te comme membre omeka ko sala wale bani na soki na 3 euros en partie ya sotali les sika va commencer à abonner au monde wana ba komi rejoindre sala biso wana ko sala malam pour soutenir biso. On a besoin aussi des producteurs des émissions. Donc ça le niveau producteur ben Michel Fantastique Info, on est ouvert. Au gros le bakeno on a payé $200, on a payé $650, on a payé $300 pour reproduire telle émission et on peut jouer en contrepartie sur Lingi. Ça la publicité, on a besoin de ça parce qu'on travaille un peu trop. Parce que vous voulez toujours critiquer, mais on va vous la mouke mingima. To pas moi bandeko so oyo balandaka biso pe oyo
basotelaka biso topesi bongo mbote na mama docteur Justine Musemba depuis mboka ya Canada na libota mobimba parce que yazali vraiment numéro 1 oyo asotelaka biso na Fantastique Info télévision. Topesi mbote na mama Marthe ya Kimbiya Vanga, mama Antoinette na Maya Bwampongo, mama Edouche Kalala, ndeko Yannick na mama na biso Jetou. Topesi bango mbote sika bazobi bango mbote na balanyos ya Fantastique Info. Bozali tellement belé kotanga bakombo na bino et kozala pasi mais tolingi bino mingi tosunga na pona développement ya mboka na biso. Nzambe a continuer kopambola biso na lobby bye. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.